to esu liboso na bino tokozala penza mukuse B13 comme d'habitude. Merci na bazo lamso na RTKIS na RTMB Mbanzangungu na RTA Kinshasa, surtout na YouTube na ba chaîne partenaire bozwaka toujours habitude à Rolanda biso GLK avec Ali d'agence B13 Bonzambe le memi bino awa toza juste na cité ntele avec moko ya bakonzi. Il y a SCTP donc teni au moment où ezaka epana bango ya ezana drame moko salami awa un accident toute la nuit. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé au juste. Alors avec lui nous allons devoir découvrir Elongo et puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ndenge to moni papa msalali awa. Bonjour Mondi. Bonjour papa. Est-ce que tu veux koyeba kombo et puis précisément toza wapi? Kombo na ngai Raluta Mfumu naza sous-officier police onatra ya sécurité ferroviaire. Alors, Tomonio a na cité ntile na Kisantu, na République démocratique du Congo, na province à Congo central. Au juste, qu'est-ce qui se passe ici, Tomoni Papa Lali? Bon, problème est allé parce que les accidents mobiles sont bien en accident ferroviaire. Bien mon boye bindenge on attrape ça va mi be connaître instruction, on s'est lancé coup. Mais dommage. Mon jeune frère Bonaebi que na minute choyo, aza déjà mo way, aza pe fou. Adalaki na fulu na ye wana vers 3h biso machine auto bengi RS ya STP machine eleki wana etikalo ramaseye po apesa ki mukongo na ba na rai e meme ko bwaka etia wa donc akomodom. Alors yango to bagino ko fa na rai tala ba conséquences yango to teya to loba to comment mais bato wa raté surtout le kole ko mika ya bozo senga fusi ko ekota. Morgue m'avait l'ongwa fou procureur de la République à au courant. Excusez Mokonzi, est-ce que depuis 3 heures Moutakufa qui a presque 11 heures et le Romo Samite pour n'inté Moussa le Salamari depuis Tongo aussi longtemps et CTP a un peu organisé? Ouais, pendant 3 heures du matin, bon. Moutakoye Bazala qui était 3 heures du matin, ça déjà R1 Batbaza déjà na banda ko bazala. Ba 6 h 7 h wana information comme la biso na gare qui sont plus ou moins ba 8 heures. Ndeto sale fora watu yokuta diaba ponzi à la police nationale bazalaki déjà wa. Alors moi ba évacuer corps exact sans corps à la police onatra. Alors biso pe tozana hiérarchie va pesa mitindo na ibo parce que ba longola biloko poser bembe à l'état. Ah c'est ça yango moni moi ba décalanchu wana ba ko benga ba konzi ti sikoyo nanu ba comité mekalaming te solution za mapoto kende to zelaka ga modor de ya mukonzi po ba longola corps. Alors Moutakufi na rai mingi ezalaka ba signaux et ça l'a quitté tellement ça fou parce que je me rappelle encore j'étais encore un petit enfant souvent même la police ferroviaire bando tambola mingi tout ça le kwango ça la masute. Papa journaliste na moment où yo moko somona makamla mboka ndenge zo tambola biso STP za ki bien organisé mais na minute tozolo ba on a 13 ans na bankoko sur makambo ebele biso moko to le kakaru tala neti ba mituka soko ke pemene ya nani hotel o ba benga ka papa o nani ya hotel za pemene na barrière nani Kimbondo ba moto mituka soko bandiko loba ba komono mabe metose mukoli kamboko koya boko interpeller kaka biso metito zo loba ba sinyo ezali neti machiniste ko bano klaxonner banda kuna train za mutuka ta akangi frais banda awa tina gara kino telema mais soka monio déjà boye osomona donc biso to lobaka yonde muteko tout à traiter tout yote poza na nzela na ye yo yeko fana na nzela na ye osi comprend. Alors yango osomona que situation comme pena grave ma biso na société za na bankoko sa makambe bele mon frère ami mais tu es na moi muke kaka to bundaka kaka ko sale fort mais tu dois forcer tala neti banzela ba sinyo zaki banze ba câble nyo surtout longwa miyibi banini to ko sabo ke boyebo ki de droit o koloba nini toujours talaka makambo mboka mais tu es bige mukonza mboka nenga koti bo ko tala makambo société on a parce que po nzela zonga kimia ba nyo surtout nzela nsiku ba ko tambola tembelelo batu ba koma bilanga makambo suka na nzela o. Alors justement pour to chiter penza elongo na yo Kounini topé train qui est parti nini yanzo tonenga zawana bizarrement on ne sait pas parce que tout le monde likolo bagan tout ça fini qui est certainement volontaire ça qui musala so pe bino alors azoki place nini est-ce que nako fungola dra botala bino moko bomona po parce que journal banani oyo banani ba sécurité bangonde batu ba yoko finika dra po parce que zakor ba ko tika ngonde ngote moye ezali fu ba finika yango. Alors ya fanda ki penza na kati na pemena rai. Alors 13 à garde fou nango ya ba marche pied yango nimte benda ki ko tourner et pasolier na mutu
Ah, ça pendant tracer à Watina Makolo, puis benda qui banda wana à plus ou moins 10 mètres. Pas comme c'était Sikao. Na bandi pour refaire la popote la binomoko. Mais train pétant ou les qui donc ok, na comprendre donc ezalaki ndenge le kaka voiture et les toi machine train. Machine a pas bandé zalaki. Ezaki na ba ram na ba wagon na ba conteneur. Ok, donc ndenge le gars qui est pas yebaki na sima. Pas akoye bandenge ni papa. Akoye bandenge ni. La machine est à l'écolo, il y a un sako, il y a un surtout peut-être qu'il y a 3 heures du matin pour faire un train et puis ça déjà 100 mètres de ce monde déjà côté que ne me pembe ni na ya au monde. Alors un message, surtout un conseil na bande kono so ba usager ferroviaire ou balinga toujours le canarail pour biloko yaka trop alors accident ya mutu kwa mutu akobika mais après mutabika penate un message oza parmi ta sécurité la police ou ba travailler na STP conseil ni mato ni lo lengi ko ko bendela batu mato. Vraiment monsieur le journaliste merci pour au moni eloko to lobango bino pe na media bo et d'arabiso vraiment surtout au tamboli ba mboke belé ya kosana na STP. Touti bambandaka bakisangani babumba bamatadi baboma mais comportement tozomona kisanto tozopesa biso pasi yo zomona penza na kati ya po ya train mon frère na kati ya po ya train mwasi azoleka na mwana na mukongo soko kangi yawa chef de quartier komi boye tokosala marché tokosala boye vous voyez tokosala marché oyako ya boye na boye tout ça ba bloko wana ezopesa biso pasi biso tozana effectif te ya ko fanda kana barai botolo baka nyonso osomona mais nzila nsiko sitokoma soki ezalaki mutu ke net famille akoyana onatra ko sai loko te osomona po onatra te mutu abengaki onatra koma nzela ne bato baleka te mikande ezali mais conseil na kopesa baninga babangaka machine ozomona train eloko libaya na kati ezate nyonso ezali bende même minga nazosala na onatra mais na bangaka soki train longwe ngafuna za likola train soki train mina kiti ndakoko sala aventure te po très agité ozomona eloko libaya na kati ya te mais batu bamona ka train eloko pamba bazo tambola mais nga conseil na kopesa vraiment bana kisantu pardon bolimbisa biso vraiment STP azana makoki te ko kundaka ne bibembe ya train bozande mayele soki bozama yebo ko bikisa bo mona neti ngai moko na kanga mama mukolo na mwana na kati ya pont ya train azotambola azokasanga bisoki train bimelo na pont mai ubie wapi na mwana papa limbisanga bi mama milingi te ngai kuti na salaka na STP mena lekaka na pont wana te ozomona conseil na kopesa bango moko bayebi bazaba mikolo ata to lobi 100 fois oya koyoka ayoki balabaka un homme averti avude tala muninga ndenga lali tokosala sunini toketike na ko na morgue lobi bagero kundesele onatra ça n'a rien à voir na onatra po parce que nzila nsiku banda ba belge batika ba loi ozoka donc c'est ça na kopesa conseil bo banga machine wana eza train eza mutuka te train kanga frein soka zona kisantu awa kanga frein banda na pont wa likolo kuna soka kangi frein ko tele matina gare po yeba kilométrage na yatambola kana on boussole na biso la kisaka alors yangwa soka kangi frein tina gare mais soka tuti yo akoleka eza mutuka te donc bon mi bangi sande merci. Ok, merci beaucoup. Mais Potosilisa, alors, corps batu ba kolongolango isa bino be service administration publique ne kolongola corps obe bino batu ya onatra boko zwa charge ya kolongola corps. Charge ya kolongola corps eza onatra me mutaza muta l'état. Donc esenga onatra na l'état. Mais l'état za likolo na biso nyoso. Biso pesa société à l'état. Ba kontina ngapi ba bengi oya ba ki des droits. Donc oyo nda za numéro 1 ya biso ya côté ya sécurité ferroviaire. Akobenga pe wa lekiye oya lekiya zana kisantu pa zape na mbanzango kala mingi te bazo ya ba évacuer corps pe ba informer pro aza awana kisantu. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Voilà, donc nyoso leje lobami mokonza lobi tout ça l'effort hein, train et zama bende. Donc na pine na ezama bende. D'autres compas même batu bazo sala ba bilanga pembe na lida na ebiki na suko osunga ngai ozula na ba bilanga bazo sala pembe na rai. Et puis rai pona biso awa ekoma na ngolo ka place moko ya kotambola makolo kimi makadam. Or site les plus dangereux, la route la plus dangereuse est à rai. Voilà donc un homme averti à Vodé, faites de votre mieux vraiment et à comprendre que ça ici comme GT. Alors merci à vous, et que nous serons toujours là pour vous informer. À plus.